ma danger de ce botami BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 BTV donc en tout cas faut s'abonner et s'abonner massivement à BTV3 BTV3 pour qu'il y ait 4 têtes nous avons un tête pour qu'il y ait un tête BTV3 na nouvelle génération peut-être mbango moni to négliger yango te parce que information nyonso tozwaka to 500 pour toyeba vraie version ezali ndeti nga jour wana nayoki naloba okomobima na wana fana tuna nayokaki kaka Roger, pardon. Parce que je ne suis pas dans ces histoires. Tout ça, bonjour fidèles téléspectateurs, les youtubeurs, on dit na bino kaka, na bete la bino masolo, na ngwana mwa musana bino, iget mbango kitoka la kamikaze de la presse nyatabao, lelo vraiment na ba participer mawa, to ko lukande ko na biso pi Roger mwana mboka, pour bete absolument ni solongo ya ndeko na biso o auto etika biso ya kimpli, pourquoi kaka bureau ya wenge maison mère ndé bazo kufela ka tout ça. Donc on a mawana yango to binga ki ndeko na biso mwana mboka. En tout cas tika ki biso pete ayamba ki biso vraiment bien na téléphone yango yo to Roger Mwalamboka. Sans plus tarder, je m'en vais dire un bonjour à mon invité. Bonjour Roger. Bonjour. Namoni vraiment Elongama, ça prouve en suffisance qu'on a vraiment touché, choqué vraiment. C'est vrai. Et là, comme on battait, à ignorer que tous en matanga, pour perdre mon tourné dans l'orchestre. Donc, moto munene ya blague te biso toyebi grandeur na au moins toza bati boye ça toza la bati boye parce que toyebi moto tokufisi azaki trop cher pour na biso et surtout ngai Pepe Roger Nazalia personnellement azaki trop cher pour na ngai. Donc il faut vraiment mon collabo, mon coach, mon collabo, hein, mon défenseur pour défendre ngai. Pourquoi toujours Ezakaka n'inviter ceux qui nous aiment pour moi la mort Eza momoko Ezaka juste dans 4 lettres mais du genre féminin tant qu'il y a que bête rapporte et tout n'a raté qu'il n'a quota il y entre azum pour ça il prend un père une mère tout ça donc Eza moi passé pour la deuxième fois na clan Wenge Musika on te coopère dans des collaborations te kufa tu ko susu ADT ya kimpoi ADT abela kini parce que toi qui soit le solo ya maladie soudain ka buto na tongo balobi ko akufi. Non, ADT abela ki depuis le mois de février ADT azaki obela mais bizarrement malade on ezaki komona na te. ADT tamboli ba hôpitaux ya Belgique ya France basal be examen ndenge surtout bizarrement malade ezomona na te mais mutaza kokondo se kokondo mutaza ko souffrir paiement mais bazoluka maladie ezali komona na te. ADT fait 3 mois à l'hôpital na mikili ya poto malade ezali komona na te. Alors à cette intervention il y a la prière parce qu'il avait vite compris que ezalaki maladie moko eza charnel te ezalaki maladie moko spirituelle. Alors à cette intervention il y a Mabondeli, il y a eu maman pasteur CDG Mampate que nous remercions. Il y a eu le frère Patrice Ngoyi Moussoko, apôtre Malombe, le pasteur Kabundi Walesa, donc tu vas checker dans ma bonne même bisomo ba frère nae ba sœur nae, tu checker dans ma bonne li, nzambe asa la grâce nae, nzambe pa yoka ki biso nzambe asa ki grâce, a d'état bi men hôpital, a d'état zonga ki bien et mamu azongela pe musala nae. Bizarrement, kaka 2 semaines passées où a d'état salé sur réchite. Alors présent oui à son aïe cause option le coup là d'être de loin avec le baki à mon à tata moi sina yazo mon tata moi sina oui à son notre patron azaki n'a besoin token de recoute en famille a d'être tout na tata moi si les camini na ADT problème zanine de et salama pe bongo tokendaki d'abord na famille est-ce que maman na azali na bandeko nae ba ebisi biso non en tout cas rancune ezali il y a un conflit parcellaire.
donc likamba succession likamba lopango tellement ADT mutabimaki en tête ya kosalisa bamikanda bango ye mutu alandelaki ya omoni ye nde mutu azokoatake. Alors président Werason abenzaki tous les deux familles côté bo maman na ye na côté tata mwasi baya pour que ba trouver terrain d'attente ba meka un peu kosisa likambo yango s'il s'agit ya kolongola ADT na part ya lopango yango s'il s'agit ya kozongisa bamikanda banini pour que ADT a répondre vie na ye normale. Président Werason azalaki prêt. S'il fallait asfuta bango ata mbongo il était prêt. Bon, chose oyo bango ba acceptaki penza te parce que koswana ekotaki au moment où président Werason était là a même bango tuna repanga frère Patrice. En tout cas il y a eu débordement koswana ekotaki bayokana yité ezaki mercredi ba reporter pour la jeudi peut baye bazui solution que non ceux qui président Werason a tout ni ceux qui bozongisi mikanda wana ceux bazongisi mikanda wana est-ce que ADT botika ekimia ADT obika babi oui ceux qui mikanda ne zongi obika donc ça prouve que donc vis-à-vis voilà bazaki na bango mutu ba bloquaki bango basalaki bon. Alors au moment bango ba président Werason a pesi bango billet bazonga mboka pour que bakende kozwa mikanda na ba bien surtout pour que ba ADT azonge la vie normale bango bakenda dimanche ADT akufi baza écolonie baza bampangi na beto bampangi ya bandondoville. En tout cas, ils ont vraiment beaucoup plus mal. Et puis, ça a biso autre tikali na c'est vraiment sujet à réflexion et beaucoup plus la succession. On a tout la rangote pour tala on découvre vraiment ADT ko tika biso boye vraiment ils a passé. On découvre biso puis Roger. Et ça c'est qu'on ndenge makambo ya deux le programme ndenge et ko ya to e ko sila ka kuna photo. Non, maman Langaï, merci d'avoir la photo d'abord, je remercie Yarojani Mirando, le vec Kevin Mawanda, Kams Dikima, je remercie Convert Moussa Titika Yembe, Jean-Marc Kabunda, V Alpha Mampouya, V Freddy Ngoma, Président Golf Kizola, Maman Claudine Kinoa, Maman Nyos à Paris, les lots que Belgique, Allemagne, Suisse, Londres, Lyon, partout, à Paris, na minute battu. Donc, bazo rendre ma dernier hommage na Yankee Pui. Et c'est passé dans le calme, hein, très bien. Samedi, corps éthique à Poto. Et ma avion, peut comme on a dit ça dimanche. Dimanche, les corps et ADT comme Awa. Et Bishop na Kinshasa ça a bougé. Kinshasa ça vraiment ya koningana. Tout ça, c'est l'accord, il y a ADT pour que tu rendes un dernier hommage pour tout ce qui est la dernière des mères. Très chers téléspectateurs, bonjour mon akaka. En tout cas, on a vu vraiment, Aza vraiment touché parce qu'on a vraiment des collaborateurs, on a vraiment, on peut s'inspirer vraiment beaucoup plus séparés. Donc allez-y comprendre, la condoléance beaucoup plus dans la famille, ADT ainsi que le président Werason, on a Mubimba, Wenge, Musica, maison mère. Donc très chers téléspectateurs, on est dans des Koloba. On a vu comment puis Roger. La ligne a beaucoup plus pour la spéculation vraiment et tamboli balobi ko ADT a koufi na sida. Excusez-moi pour la rumeur. Balobi a koufi na sida. Et aujourd'hui toujours quand il parle na yo au PC version que tata moi sida et consort tout ça. Mais ndenge ba rumeur et tamboli pour na poto pe toi na ba consort na ba confrère. Par exemple on a vu que nyama banda depuis kala il y a la nzoto donc tout reprendre comme un ouais, c'est ma concert là, ma confrère nous on a baza ba mater, baza ba stagiaire. Donc bazo lukawa ba musala o mais lo yebsa bango ke ba luka information na source. Na on peut so ba image, na ba image, na on peut so ba image oyo ADT akendaki atamba ba hôpital ebele a protocole ça ba examen. À ça c'est examen à tous les deux maboko. Il y a malade on a beaucoup cancer. So ba tambola ma bien na vie na bango ADT tambola. Moni to négliger angoté parce que information n'y sort toujours à 500 pour to yeba vraie version ezani. Ndetinga joana na yoki. Ba le beaucoup mo bi mana wana. Fana tout non. Normal. Ayoka chika.
Puis Roger, pardon. Non, makamwana bomona ngate. Voilà le barango babilo wana bomona ngaite parce que je ne suis pas dans ces histoires. Babilo wana ba groupuscule tout ça na zala bongo te. Makamnanga pe vi na boye ba te. Ozo samba na nani. Te non samba te. Na lobi kaka ngape na yokaki. Ese na tuna ki. Non, je te confirme que ça l'okuta. Donc il get yebi wana kaye kaka ya. Ngape na confirme que ils ont l'okuta adepté azali na kobela maladie moko spirituelle. Ah, ok. Merci à mon chef, celui qu'on appelle Elvis Bronzac. Elvis Bronzac. Après, Simboté, na oh, babenga vraiment les millionnaires élevés. Voter qui toque, mon grand frère. Donc, Bambote et Belé. Comme na soko chité, moi li basuka parce que le visage na yo zo reflétait vraiment pas si. Donc, je ne sais pas te retenir, mais beaucoup de temps, moi li basuka. Au fait ça, au classe, pe, bafana ya wingi musique à maison. Merci à la bataille, surtout au tabiso, tous a touché, tous a blessé, pour soutenir Bisso. Moralement, physiquement, matériellement, financièrement, tous a besoin d'un mot, tous a vraiment besoin de réconfort. Nous avons perdu un des grands soldats, général avec fonction, celui qui a innové, hein, celui qui a eu la passion de Mewer Hassan. Je ne sais pas. Donc c'est grave. Pour récupérer mon tour, il y a les noms à alors, tout ça, on a vraiment soutien à Bino pour soutenir Bisso. Le numéro est 09 98 12 30 62. 09 98 12 30 62. Je salue mon ami Armand Louvoiseau de Suisse-Irlande. Balobi, à Tozana 4, il y a résidence Suisse-Irlande. Donc, et pas Armand Louvoiseau de Suisse-Irlande. Donc, moi, na poto surtout, ozana poto, ozana Angola, ozana Zambie, ozana Wapi, olingi, oya ba vacances na Congo, na Kinshasa, yaga kaka na limité Salongo, avenue le poste numéro 16, donc résidence Suisse-Irlande, chez Armand Louvoiseau de Suisse-Irlande, motema yuyu etekiama, ya yuyu, maman na Armando, donc awa, ozana ba condition poto. Talaka mwana poto aye na ba matériel aye na ba makambo poto na kati ya Congo donc il faut tout soutenir bato boye ba maître Mandongala ba Felingonda bato nyonso to ba na souci ya ko investir awa en tout cas biso tozaka wana pona to tchabino coup de pouce tout soutenir bino boke liboso biso toza matanga de na bika matanga ya dimanche to tika on morgue. La morgue après semaine au cours de tracer programme mais je crois ils ont mercredi ou jeudi corps bima après tout les liens d'été to kundae na bengi déjà bino dimanche à 6h tous dans la zamba playa pour accompagner biso pour couvrir événement ndenge corps ya en tout cas ils ont très bien ils get mbango kitoka motema ya nani wana ba bobima na merci vraiment mon très cher frère donc merci na balinga kabiso même ça va nous s'abonner beaucoup plus vous s'abonner aux chaînes nabino au balinga vraiment get kitoka la kamikaze la presse vous s'abonner na pesi mbote na ba petit na benga petit na na ba petit page suka bible ba petit apocalypse ba biso ki osalité bango ba ko sala oyo salate bango ba salaka na pesi mbote na o na benga vraiment ami d'Aboulu na pesi mbote na Plamedika Bwanga na pesi mbote na Hortense Boululu na pesi vraiment bambote Arlette Von Intita Nyangi mi Claire la grâce na komuno son ezaka ya motumoko na chef na encore une fois de plus merci à mon chef ba bo s'abonner oh ya bino mutu bolinga awa ikolo yo tellement on a un peu malade on a en convalescence mais pour la demande na bino kaka je me suis dit non ba téléspectateurs on reste pas mon donc merci à la prochaine occasion.